Mbote na balandignon ya tokomi wapi meilleur ve na lobi ke Epenge Fofana na yaka toujours na plateau komemela bino oya sikato oye sengeli toka bola na bino na tongo ya lelo ya koloba eza ebele tokoyambela bino moko oyo balobaka keno ndona omoto kilona na mwana mwasi pe aza mutu mwana mwasi pe apportaka un plus qui concerne Sankuru tokolobelango qui concerne Bandundu plus surtout grand Bandundu net Kasongolunda bokomona na nyoso o bato Bandundu bazwa na nyoso o Kizenga azwa na nyoso o Adolphe Muzitu azwa na nyoso o papa na biso Pepe Mboso président ya assemblée banda politique nini asala na Bandundu na nyoso ba premier ministre babima na Bandundu mais bokomona na image na tourner à mon mboka Dideki pour ngai na kindaka liboso na kindaka ti na Kingbangala Kajiji na koma penda musika ti na tembo mais comment na keno arrivé à mon mboka Dugu Kulungu à travers la fondation nae qui concerne le développement kuna babosana yango azotonga ba université même na tembo azotonga maison communale même na Kingbangala azotonga maison communale mais et ça la passe ya comment na parti le la ABG balo bakie parti za bayaka mosi ota batetela bazana Bandundu bakasaye bazana Bandundu bakongo bazana Bandundu est-ce que so ça l'église okoloba keno ezaga ya bekolo songolo mais le la télévision eza radio te bokoyoka voix ya ugandete ya rwandete ya penda muyaka pe responsable o azan notable o azolo bakeno Dugu Kulungu a profitant na voix boui masala boui il a qui ko servi baluba age o sa nini ko servir baluba le ko la télévision eza radio te bokomona kali ndenge qui concerne développement de là ezate hôpital ezate etelo ezate mezana bato bazo telemela tribalisme mais en a bateau bazo bota tribalisme lokola net on dirait ndunda lokola net pondu na bilanga mais le temps bazo cracher si baluba mais tant bazo keko luka ba nomination par président de la République bazo ba Fati Beto est-ce que bazo benga Beto ngona ndenge pende a solo tezaka licho na zwaka poste na sakana saka tawo ngai na kendaka na Kasongolunda na mona comment bato Bandundu basala bilanga te bato baye kosala bilanga na Bandundu eza mingi bakasaye baluba batetela mais baza makasu na élevage mais tomona lolenge honorable excellence honoraire Jonathan président ya ABG ministre ya élevage et pêche mais na Bandundu bazo zanga même vaccin uniquement à vacciner bangombe. C'est là où tu trouves normalement mon ministère, mazo pona kia za muyaka, à quoi aider bachoko te. Et bachoko baza na Kasai. Soko ki na Kamako bachoko baza. Soko ki na Chikapa bachoko baza. Mais oki na Kasongolunda bachoko baza. Eza mawa, mais bino mo ba comprendre ndina lo ba keno esiga ba ki na mbonda. Ba lo barate me beta kaka. To comme na pesa parmi ba chaîne, auto ya mbaka bakan. Nayambi mutu moko siko ya sino keno toko ya mama Brigitte alobela biso Sankuru mais toko mwa pesa en dehors a bateau bayaka keno na sala élément na communiquer na futa bino po bo futa courant bo futa loyer bozana baja bo somba ba caméra mais za pena bato o bataka na ndenga famille ekokite na ndenge ya lisungi ekokite maye ko talisa paso azanango ndebo kese na biso na ba chaîne mususu bino babo komona mama moko amemi mwana ataki azana makoki mais eloko ba sengeli akoza na $1000 akoza na $500 mais makoki akosangisa 10 000 15 000 ana ngote mais tozana ba papa bonheur tozana ba millionnaire o ba musicien congolais ba embaka mais quand on a un musicien, on a un hôpital, on a un Isundu. Attends, un joueur congolais, tout le monde a une fondation, une banderole.
mais neti kaya mwana oyo soki yo osali yango fondation na yo ekoyebana so ozwi neti kaya mwana oyo osungi ye tokoleka kaka awa tokoremercie ke non mutu tel asungi mutu tel oyo tolakisaki bino mais akwa bamusicien koyembaka bato mais tomonaka ata lisungi te o Bill Gates o millionnaire c'est là où toremercia Cardozo Mwamba apema place aza mpo nzambe nde abenga ye mais musala Cardozo Mwamba asala mutu akowanga nango aza te na osenga mama aya bino mwa botala akoki te yango aye vers bino oyo akomonaki aza touché nakolinga te ke bopesa nga mbongo non soki aza na nimero ya telefone tokosenga ye ezalaka bien kobenga ataka un pays laïque botala même avant nga naloba mpe botala elongi ya mama botala age mwana oyo aza nango douleur aza nango tokotuna ye avant même to apporter solution to ava osunga ye il faut oyoka babandaki wapi mpe basengi nini to baza na niveau nini mama mbote papa alingi oloba mwa makasi kombo na wana mama bienvenue mama bienvenue mwana aza na age ni 2 ans pasi oyo ezwi ye ndenge nini pasi ezwi ye liso ebandaki lokwa mwa pembe mona kati toyo kokende Saint Joseph babi akoti échographie batini biso campus na campus mpe makoki oyo basenga ya biso tokokaki yango mpenza te afet ye nde tobanda kokangisa mbongo tous les deux familles mpo tobundana mwana aleka na opération mpo balongola lisu mpe ezovimba baye kolakisa biso fondation ya HJ toye kokende na fondation ya HJ na leli mpe lisungi tiki nimero ya telefone bayebisinga babizonga tokobenga bino apres bayebisinga mpe prix oyo ya opération nde mwana oleka na opération balobi $10,000 tana leki mpe nasengi lisungi mpa bato bapanzi foto ya mwana apres 2 semaines bayebenga ngai babileka na hôpital tana ke na HJ balekisi mwana na bascanner basali ye baexamen nyonso baesi biso bozonga tobozela réponse ya docteur ti sikoyo 3 mois yango solution ezozwama te mwana olala na douleur moko tuso ebandi kosenye makila omona edimine mwana na makila makoki oyo baosenga biso kuna na HJ ngai naza nango te bo ede ngai bakonzi ya mboka mama Olive bosunga ngai mama Denise bo ede mwana oyo mwana olala pongi te mwana nga liboso avi na ngai yeyo mwana mobali 2 ans kutu ndabo evimbisi na mutu awa mutu awa eza ya kovimba douleur mwana lalaka te soki ebandi kosenye makila donc fo bokende to kolukelekisa makila po amela ta condition lisu mwana nde aza nango donc na suki na famille tosuki makoki eza te bo ede ngai pardon batamawa bosunga so bosungi mwana oyo nzambe apambola bino nalala apongi te mwana lalaka te poso kotyela mwana boye alala eza te kaya komema boye so omemi ye na nzoto nde alali mwana azosufrire na onyokwama kimi eza te boyokelanga mawa pado bo ede mwana oyo nzambe apambola bino za nimero ya telefone nimero ya telefone ezali bopesa nimero ya telefone yo moko onalingi babenga nga peut-être que non toluka yo mais mbongo je pense que nimero na ya telefone ezali eza na bato pasi ya boye batindi nayoki lisolo ya betiti batambwisi ye bafilme me nga nayebi ke bakongole ya mawa baza totalisaki awa mwana mama moko abotaki bana 3 bato oyo basungi ye bomoi ndenge maître Nicolas akie na hôpital abimisi mama wana sadi parmi bato oyo baza mitema makasi parmi mpe bato mpe ya mitema mawa bazali je pense que ma Brigitte attaque maman tango à moni boya kokiti pour na sololi na ye mais aussi longtemps tozana ba ministre tozana ba conseiller oh bazo yiba mbongo ya l'état oh ceux qui même ta président de la République à apprendre attends tokomi wa piao honorable Eliezer apprendre que na yibi mbongo pour na sala net opération ya mwano au sala ngelo hotel mais que na yibi mbongo pona sombaka bilamba nakabelaka basi même ba musicien congolais bato boyembaka
tomonaka bafondation yango te tomonaka bemeuble na bango te. Le seul mutu toyebaki apporta solution na mboka oka Didi Kinoni. Oh, namona apesa $100,000 à l'époque. Mon mboka Vital Kamerhe et Zakari Bababasu na RTNC2. Une émission à mon mboka Zakari Bababasu. C'est là où tous les Congolais respectent Didi Kinoni. C'est là où tous les Congolais battent combo à Didi Kinoni. Ce qui ont tali elongi à moi noi, bota atabino moko. Mona kitoko. L'église est belée. À ta pasteur moko akosunga moi noté. $10,000 c'est rien. Bon, ça m'a mis tout cas 80 000, 200 000. Si tu Mikolo Wangler. Maman, quoi fait ça numéro? Numéro de téléphone est 089 69 52 157. Bandela? 089 62 089 69 52 157. Numéro de téléphone de Bisso. Voilà numéro na open. Il y a Bisso. Bandela ngoli susu. 089 69 52 157. Numéro est moi na Bisso téléphone. Et ça passe. Na bino ba parents. O bo fêtera bana ba anniversaire. O lobi ke moi ne fa ke ko fêter na France. Moi ne fa ke ko fêter na États-Unis. Pe bino pe bateau boza ba binyanga. Boza ba médecin. Boyebi parti nyonso ya nzoto ndenge ezalelaka. Bota etika moi non. Même na ba conseiller à président de la République. Bateau ba ebana na social. Je cite Abed Achou. Oboya, Ondima, Abed Achou asunga bato. Asunga ngai. Maman Olive Lembe, maman de maman. Na tangio parce que tout le monde a quand même mutako boya maman Olive pas un muke. Mutako boya maman Olive pour na combo mais qui concerne social. Tout le monde a kaona babilanga, tout le monde a kaona bamatanga. Tout le monde a kao, même un fils mukoko, muto apporter les solutions isayo. Et que ça on a exengo. Ndeba bakanoma mona muka beta mbonda bakolo babinaka. Na absence ya mona mboka Eliezer, nena mibenga kakeno epenge Fofana gardien du temple. Comment keno mono yo azu sourire. Basali opération. Balongoli ye oyo batiende basengi batia fantaisie. Botala elongi mwana openda. Iza pasi. Ngai na ngana eloko apesa ete. Mais contribution na nga eza koyamba ye. Kotalisa pasi oyo aza nango. Douleur oyo aza nango. Yo muto kolandanga. Ozala pasteur, ozala homme d'affaires, ozala politicien. Esika ya kolona nde yango oyo. Même na ba député national. Na Kinshasa tozana 5 et quelques députés. Oyo babimaka na Kinshasa. Muto akozwa solution azate. Merci maman. Oyo na kuyi kosala yango wana. Makasi kaka na téléphone na yo moko. Soko appelle ekoti ça va. Biso pe soki baluki biso tokoluka po pesi nini. Ça va mon papa, merci nzamba pa mon papa. Merci. Allez. Qui concerne Sankuru, ils ont un maman moko aza déterminé pour na olobela Sankuru. To akaba voice. Mais awa tozo kotsayi. Ah, Yohana. Bomoni eti. So boyo akaba voice na yi. Mais lo nyanga mboka mama Brigitte bekombe na ko ekomboka. Mama moyo. Moyo papa Fofana epenge. Kamera ke tokingo. Ana walisa kuwa kenyi dimena. Na lingi d'abord o se présenter. Merci, monsieur Fofana. Ngai kombo nanga Madame Brigitte Onya Ongemba ndo moto kelona lalongo sola kotwande. Elingi loba nini? Ndona moto kelona. Na mwasi pe azamwa. Pe na suka moto ya bongisaka ndiko na ngai. Nabetelaka mingi ya Martine Maula mwasi nzambe lisolo. Que parmi basi na Sankuru ezana mwasi moko azongaka nsima te. Lelo mama Brigitte toyo akaba voice.
ndoki ya Sankuru aza muluba te, ndoki ya Sankuru aza musongi te, ndoki ya Sankuru aza kanyoka te, aza mukuba te. Ezaka mona Sankuru nda aza ndoki ya Sankuru. Nani azobomba na Sankuru ezaka mutuna. Lelo seka ngoyo ezoki na suka Sankuru et se retrouver na nini net na ki constant développement. Tozeli mona mboka Sheriba Okende asala quelque chose. Sheriba Okende a démissionné, aéroport ekotite, eloko ekotite. Lelo mama Brigitte na tokomi wapi. Bato bakolanda yo. Balobaka keno elombo ya delo mama Brigitte. Nini oyependa o communiquer pe osali choix ya koluka ngai. Merci, monsieur Fofana Epenge. Liboso ya ngai koloba, il faut vraiment na remercier mukolo esika oyo. Ndeko Eliezer Tambwe. Vraiment esika nyonso azali, mama Brigitte ndo motokelona apesio mbote makasi. Zambe apambola yo lolenge na koti na plateau na yo. Papa Eliezer nalingaka yo mingi parce que obongisaka. Ngai kombo na nga moto ya bongisaka ndeko na nga zamba pambola yo. Mese Fofana na lukaki yo parce que olobaka mingi makambo ya Sankuru. Pe na ye koloba bato bayeba ke na Sankuru eza kaka mibali te. Eza biso bana basi tozali pe tozalaka. Me bagogolaka biso biso to telemi parce que mokonzi ya mboka oya ye alobi atiaka mayele na ye pa ba mama. Yango nde biso to lingi to yebisa ye. Oyo eza ya solo net nga madame Brigitte sans complexe na ye directement na yebisa mokonzi ya mboka oyo son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Beto. Parce que ozala président, ozala ministre, ozala député, ozala Fofana Epenge, mamanda akumbaki yo 9 mois. Na libumu na endo ekobima. Na ye mutuna na nga ya liboso Fofana, je m'adresse directement au chef de l'État, na tuna ye réellement Sankuru eza province. Parmi ma province où eza na République démocratique du Congo, ou bien eza province à part à dehors ya Congo. Natuni mutuna wana avec beaucoup de problèmes parce que makambozo le kana province ya Sankuru nulle part réellement. Ngata na baba bina kosaka. Siko tozui mama o azana na Sankuru. O ayebi Kole, o ayebi Dibele, o ayebi Loja, o ayebi Lusambo, o ayebi Wembonyama, ayebi Katako, ayebi Lomele. Lelo penda bayoka yo. Merci. Naeko lobayango pe na sengi lelo na koma na tokomi wapi parce que na yoka de Eliezer azana souci na biso. Moi je suis Kassayen. Akenda pe na Sankuru comme député national bimisa bato na hôpital amoya za biso nyonso bato ya Kasai. Mais Eliezer c'est mon frère. Biso capitale na biso province na biso ezaki Kasai oriental. Notre ville était Mbujimai. Ngana kolaki na botamaki wana, mais Eliezer c'est mon frère, azana souci na biso. Naza kotuna parce que toyebite oyo biso toza kolela, bakonzi bozoyoka. Ou bien bozoyoka te. Plus surtout agression faite à la femme au Sankuru, eza ko sala biso mabe. Moi si akende bilanga bakeko papaye lokola. Sankuru toza ko vivre neti toza na Congo te. Toza na molobeli oyo akoloba makambo ezoleka na Sankuru te. Bozana ba député, bozana ba sénateur, bozana ba ministre, même ba conseiller chef de l'État ba tete la bana Sankuru baza. Na yebite ata papa yo kite moto akosunga yebisa ata mama Denise. Tokomi apekota ka partout. Ati ya mayele na Sankuru. Ma Sankuru suki botale ata opposition ya carte na biso ya Congo, Sankuru na kati ya Congo. Na Sankuru
ata boyokeli biso mawata boyokela biso mawata na kombo ya Patrice Emery Lumumba oyo akonfi nga mpona makambo naza na makoki ya kosala parti te. J'étais derrière toujours bapoliticien soi-disant ya Sankuru oyo totiaki mitema ke bakokobongisa bakonzi nyonso oyo bakolanda nga eza bakonzi nyonso nalobi na baoyo baza non originaire ya Sankuru oyo baza na mitema malamu basunga biso na Sankuru. Toza kolela ndenge bato ya este bazolela nde Sankuru tozolela sur les 6 territoires. Bato bazokufa bamama bazokufa bana mike bazokufa sans suite. Réellement au Sankuru c'est quoi? Soi-disant naza parti prité oyo akokontredire ngai na plateau nyonso akolinga avec la maman Brigitte tosala débat. Parce que Sankuru toza nulle part parmi les femmes oyo batelemaki ke toloba makambo ya Sankuru tokanisaki ke peut-être tosala politique tokoloba pombo ke ezala développé négatif okeye pa oyo opesi esprit ya développement négatif. Parmi les 5-6 femmes oyo baloba makambo ya politique na Sankuru, Madame Brigitte peut-être même deuxième ou troisième, mais toujours je suis comme ça. Nga moko nazalaka agressé na 2009 ba ti lelo nazalaka nisika ya kolala te bakangi nga na famille nanga 14 personnes on m'a incendié na lobaka te zamba bimisaki nga na bomoi makambo tozoloba eza ya lelo bamama oyo bazoyoka ngai ya Sankuru ata oza na poto oza na Kinshasa botinda maloba na mboka na biso toloba yango bato nyonso basi nyonso bana basi nyonso bakende kosarole nde totia mayele na biso moko bamama parce que nous sommes négligés, nous sommes rejetés. Les femmes au Sankuru bana basi à Sankuru toza instrument de plaisir et du travail. Biso moko de tokonisaka bana na Sankuru ni bana na biso atabilanga basalaka te bakomi kosenye biso basi bapusaka ba vélo basi basalaka tout mais basi ba grand commerçant nakoki koloba te yo moko mwasi apusaka 300-400 tonse ya loso na ba distance ya ba na vélo ouais. Distance ya ba 150 km 250 km. Papa Félix Tshisekedi Mama Denise biso pe tozabana na yo mama criminalité ya Sankuru ata élection ezo ya suki botimi sauté Sankuru toza na autorité te le boudin ministre intérieur 20 père Marcelo ngana zolo baba uti konomé nous voulons Fofana kende nanga malembe eza chance pour nanga lelo ba uti konomé ba administrateur du territoire pour les 6 territoires ya Sankuru les administrateurs du territoire mibali ba ATA mibali ba Ecofid mibali okei aner mobali okei na la police mobali okei FARDC mobali. Je voulais demander, est-ce que nous les femmes du Sankuru nous sommes incapables d'assumer ces fonctions? C'est déplorable parce que mibali ya Sankuru ba yebike suki to pesi ba poste clé na bana basi ya Sankuru Sankuru ekobunga comme bango nde bazwaka chance tomonaki ke bana mibali bale kaliboso bango bangazama suki boyende nulle part personne ne peut pas vous dire mais c'est Fofana que sur les 6 territoires eza territoire moko ya kolobake ngai na sali développement. Par exemple quel territoire? Madame Brigitte abotami na Sankuru na kwati mwa classe nanga na Sankuru na bali na Sankuru na boti bana nanga na Sankuru mwana nanga asilisi classe aye kosala université naza vi nanga nyonso na kati ya Sankuru les 6 territoires ya Sankuru. Madame Brigitte na yebi Madame Brigitte asala katumwa misala mais na komisaka ba misala ngo na suka te parce qu'on n'aime pas la vérité. Dernièrement otala kindenge basala kingai on m'a déshabillé on m'a laissé ni à Benadibele et sika eza nzungu oyo eza na mungwa so bimisi vérité noza toza kuna te. Papa Félix Mama Denise VP Marcelo
Mais numéro 1 gouvernement, Premier ministre. Premier ministre, est-ce que vous avez que Sankuru Tozana Katikati à Congo ou les provinces parmi les 26 provinces du Sankuru? Ce qui est besoin de minimiser, basi. Moi, je viens de Lualaba. Nga na fêté na Lualaba. Kendo tala mwasi wa no yaza gouverneur. Et là quoi ça na Lualaba. Na ba veni. Non. Nga na zolo ba masuka te mema Fifi Suka. Na Lualaba c'est loyo. Utamboli quand même. Na Lualaba ya malonga oyo yiko ya kutangela nga a omoni neti nini kiko sa développement. D'abord na Longwe Lubumbashi na sali na Longwe Lubumbashi pona kokoma Kolwezi 320 km. Na koti na bisi neti na zana avion. Bon. Na komi ba veni nyoso suko otali. Esika batongi bureau ya province ya sika. Papa. Mwasi wana ba aveni nyoso ka ndengo zo mona ba aveni na biso akwata ba itaga banini nyoso bazoti ya goudron 5 heures musale bandi. Mama ula ozo kana Lualaba. Mama nga na lobi Fifi Masuka te mais Fifi Suka. Mwasi ya sali fierté ya basi ya Congo. Oza ni porte-parole na ye. Oza ni ministre na ete. Non. Oza mutu Lualaba te. Na kedeki pe pa na ete. Mais na mona yo moni atake Sankuru. Ok no Lualaba parce que atake congolais constitution pesio droit ya kutambola. Ok. Yango na zoloba. Botala mama Fifi Suka. Makambo azo sale pa na bango. Est-ce que Sankuru bokoki kopesa confiance même moko parmi les 6 administrateurs du territoire ata mwana mwasi moko te. Bango na bango. Eza ko tourner chaque fois. Cercle vicieux. Assemblée provinciale en Sankuru ezate. 25 députés. 25 députés, il n'y a qu'une femme. On va pas sakaye ata lilobate sur 25 aux amoko. Ba mama to fungola miso. Ba mama ya Sankuru. Ba o bazana diaspora. To kende ko sarole chez nous. Parce que chez nous, c'est très facile pour moi ça soit pouvoir. Moi, s'il faut dire que moi, soyo à l'Ekingaï, n'engenga Madame Brigitte. Je ne peux pas me comparer avec maman Fifi Suka. Il faut n'en dire que à l'Ekingaï. Attends, dans Sankuru, il faut n'en dire que basi à l'Ekingaï. Parce que yomo ko lobi omoni bilembo. Na moni bilembo. Moi, c'est très simple. Ngaba la kisingaye azole kana mutuka balobi de gouverneur. Na lobi ce n'est pas vrai mais kendo ta na misala ba veni nyoso ya Lualaba ya Kolwezi ce qui est dans la Kinshasa ba to ba sekela maman mais na Sankuru to zangi basi ya boyete. Je connais une dame oya bandaki na makambo ya politique docteur Ariat Manafundu na yebi mama na biso mama Miliena Akonga na yebi mama Cécile Dungu biso ba madame Brigitte mama na Tozana Cécile Dungu. Vous avez basi beaucoup changé Sankuru parce que c'est si yango toye arrête même candidature na ye tine élection na suka na yango toye na lobi pezo yeza proverbe munene tokomi wapi na Sankuru to wuti wapi tozo kende wapi to telemi wapi balobaka biso toza banani je ne sais pas. Mais comment silence radio na qui concerne Sankuru parce que c'est même le monde ba utana Sankuru ba général ba tchatche ba uta Sankuru ba omba ba uta Sankuru oyo pe na rébellion oyo makamba musée ba boma oyo nani Fataki soko longwe ba journaliste otali Laura Onyemba grand frère na pesi mbote place asa mais ça la nga passe tant na Laura Onyemba aza avocat ya Matata Ponyo lelo azolobela Moïse Katumbi mais alobela katache bangote Cheribe Okende a démissionné pour la Moïse Katumbi. Mata qui fils Sankuru, ministre du transport à Salé Logoté. A otinda ba transport oye kokanga manambujimai o nzela ezate pe ko mana Sankuru ti. Soko otali na ki concerne RVA, DG Chong. Mutete la balongole na Belgique ba bi expert. Mais tant ndenge Sankuru e fingama na kokende ya président Mbosso, kokende ya chef de l'État. Akoma na stade au Kabila apesa mbongo masango na stade isika ya kufandi zate mutuka ya komema mokonzi ya mboka pe baza kokanisa te carrière peut-être oya abotaka koko abota mama na ya za mutu ya Sankuru
Pekoko na bino azoya bozo zanga na motuka. C'est regrettable. Je suis venu dénoncer. Jachar Lokotoaza na Sankuru, Lambert Mendy na Sankuru, VP Marcel na Sankuru, Adolphe Onosomba na Sankuru. Mais c'est Fofana, laissez-moi libre. Ngai na ko cité kombo ya moto moko te. Mais na lobby chez nous, il n'y a rien. Tozana ba député te. Tozana ba ministre te. Biso ndenge tozali boye tozalo kola barofele na kati ya République démocratique du Congo. Mieux-vous na benga ata ba député ya Congo central, ya Grand Kassai, kebaya kusunga Sankuru. Si c'était moi, Madame Brigitte, nazana ta parole moko na koyebisa chef de l'État. A koki ko changer ko banda ba gouverneur, ko changer assemblée provinciale, a sali échange à ba député, a memeli biso ba non originaire na Sankuru. Na Sankuru il n'y a rien. L'Odja c'est notre capitale pour les 6 territoires. Fofana allez voir l'Odja. L'Odja Poto allez voir bientôt. Moi, Madame Brigitte, résidence Rango Batumba Kingaï, moins de 200 mètres d'érosion, na kokende wapi. Centre-ville, même le marché moderne, moins de 250 mètres d'érosion. Bazo salanini. Yo moko zo mona. Batindi mbongo basinistre batumbi bato, moto ekoti mboka mobimba na katako. Ba pesio kendo pese pa na binozo détourné. Na koki ko cité kombo ya moto te, po ya kotela misa musapi na Sankuru kazama lamu parmi nos politiciens, je ne vois personne. Naza kolo batu o. Ba mama. Biso tolingi, makambo nyoso ezoleka na Sankuru. Tozo senga kobanda chef de l'État, ministre Aselo Papa Mboso. Bo appliquer bana basi à Sankuru. Bo appliquer bango. Depuis le Mumba, basi baswakate. Mibali, bamemi Sankuru, nulle part. Président Mboso akena Sankuru, eloti. Kabila akena en 2006, alala na Sankuru te ponda kuizate. Yango meme papa nsuja Charles Kotoabi, aye wotonga ndaku po ba yiseke awa Kabila akena kolala na Mbushimai. Président de la République a quitté l'Odja à 18h vers 19h pour arriver à Tchumbe, à Kilali par Monseigneur Djong. Ça dit, ça fait mal. Mon Sankuru a évi Shawamate. Na koma na Lusambo babi pona komona makadam il faut kende na Kananga. Pona komona makadam il faut kende na Goma. Mais Sankuru a besoin grâce à travers l'église méthodiste, ba avion qui taka partout. Les lois à travers PDG au poton. Moi, na Rovungu, azo telemisa avion na mwana na Tchumbe, ba oui ko telemisa a cargo, ezo longwa. Tchumbe, ezo kende na. Mais moi na wana suko yebindeke bazo bundisa yo. Les petits garçons là au poteau. Suki yete Nikolo ndenge kapasa longwa kimbele tozo mona avion te. Dernièrement mukolo ya Noël basali sketch mako balobi au poteau akufi. Moi j'ai dit c'est du diable nazalaki na lwa laba. Suki au poteau te ko mona avion. Nana yebi ko sala. Écoute-moi, nana ko ko sala ta relation ya ko memela biso compagnie moko ke kita na Sankuru. Mais ba aéroport ango wapi? Mais to suis ministre de transport. Na lobi ba aéroport ango avio kendo kitela wapi? Suki bana ango wana te ba upoto mbele to yebi ndenge to zate. Mais c'est Fofana, Madame Brigitte a un sentiment. Si territoire Sankuru télévision izate. Mais to zala na télévision to zana kurate. Non, attends, groupe. Mais batonyo sont des bazar la capacité à consommer groupe. Ni le sibu to asala télévision na bandundu. Batinde la kabiso n'époque mususu ya ba gouverneur mususu, je ne cite pas les noms. Gouvernement makamosuki à 100 jours. Chef de l'État wana gouvernement central. Batinde la kibiso ba panneau solaire. Batinde la kibiso ba accumulateur makambo ebele. Nyoso eza wapi? Yo monaki esike zali. Balobakate na Sakura to yibi bakangio loboko na sake bakangakate mutuna na ngana yele lo na kolobebelete. Je m'adresse à son excellence chef de l'État Antoine Félix Tshilombo Beto. Papa Sankuru toza province ya wapi na babesi province ya son biso toza nulle part lobi babomi mwasi na Katako soit disant partout parquet tina ba village natale na Sankuru ba parquet zali. Moi, si on a kotala mobali na ye kutu bakangiye illégalement au nom de Maman Shinje, après sa mobali moi pondwa yela kiye, il faut foutre le bin azana 1000 francs baboy.
Moi, ça tomboki ba beti eti akufi. Botuna na katakwero, baza na réunion à sécurité. Où en sommes-nous? Sankuru. Sankuru. Fepeme aselo. Biso to bota makina bino. Pourquoi boza ko négliger biso to tanga na bino? Biso moko basi to mizwa à charge. To kende ko sarole. To yebisa bana basi a Sankuru. Ba jeune fille biso ba mama to sarole. To sa na bango face na 2023. To kwa battre bango. Bango bazo linga biso te parce que ba yebi ke on en fout. Moi ça zalaka na mawa ya moto. To kotonga Sankuru na ba mama na jeunesse. Na moto alingi abenga mama Brigitte, je sais pas si mo waza a kotungisa ngate numéro na téléphone. Suki olingi obenga madame Brigitte benganga na 083 13 19 764. 083 13 19 764. Oyo akodute abenganga na chaîne nyos, on va dévoiler tout. Toko kende na élection oyo biso tolingi fachi azwe bonga. Toko kende na bi hypocrite te. Toko kende na mibali ya lokuta te. Il faut changement ezala. Ba jane ya mibali bazali bana na biso bazali biso ba mama tozali biso nde tolingi to simba fachi to simba Sankuru to mwana suki ba réseau na développement kokota. Tango moni Eliezer aza Eli a Kinshasa. A côté li Sankuru boloko dossier a diamant oyo yebi. Mais Eliezer abimi député marqué na Lodja à un hôpital général kobimisa ba mama. Mais mandat est national. Comment ba Eli a Sankuru, ba Eli a Chumbe, Lomela. Jamais mon attaque député moi à Sankuru à qui attend à Congo central, à qui attend à Bandundu, à qui attend à Massina. Mais et ça la cabinet. Naïe c'est là comment quoi? Ba député na ba ministre na ba we bozo pesa pouvoir na Sankuru na ba cabinet na bango. Moto akoti ya madame Brigitte te, akoti ya mwana ya papa leki na ye, mwana ya mama leki na ye, famille na ye, bawa bako denoncer mabe na ye ti. Mesuki asakani kobenga nga mama Brigitte, ke sala na cabinet na ngai. Ayebi ke fuite information na mabe na ye kobima libanda. To yebite suki makambo yo boye bakao. Biso to kosite bakombo na bango te, baza bandeko na biso, me baza na vision wana te. Bango alphabet batanga eza ya développement te. Eza alphabet ya koboma. Ya ko assassiner ko papa bato. Nomoni ke ngai izo sala nga pasi parce que koloba oza mutetela balobaka toujours batetela balia bato. Mais toujours bato wana ti ba Patrice Emery Lumumba, ba Kisa Sengando, ba Général Tchatche, ba Colonel Lumba, ba Fini Lokoto, bazana bato bazo représenter Sankuru na ba valeur. Non, ela ko na lingina yebisa yo parce que moto na moto azana domaine na ye. Ngai na tongaka mwanda ko na ngai. Na 2014 na sobaka saki ya ciment na $55 na Lodja. Mais moi nozolo ba président ya biso ya kuchwana mongo. Mwana wana zamba pambula ye. Toye kosomba ciment na Lodja na $20 $22. Sake ya mungu atosomba kitina ba 65,000 francs. Ba masuwa na ebele kinda bakisangani. Mwana oyo aye kozwa biso oyo nde tokotela kiena ngai na lobisu ko za mwana ya Sankuru to kokufa. Kopo ya tomate ya boye ya mungu ozo somba 1000 francs. Nde aye kosunga biso ndo yoki bato batongi bandako ya sima na centre na 6 territoire. Moi cité komi kopesa fier. Colonel Fini. Eza kaka cité ya Chumbe. FMI. Esika papa na biso Monseigneur Nicolas Jomo ani pesaki nde moi mboko oyo toki tokomi na fierté héroïque. Mais partout aglouti par les origines. Partout motomo kwa yebisa yo ke ngai papa Félix na suki si papa bato ya lokutoyo bakosi Kasavumbu bakosi Lumumba Patrice bakosi Mobutu bakosi Kabila père Kabila fils na yo zana makila na biso papa yo ke la biso mawate tia mayele na jeunesse na ba mama poko soutenir yo Sankuru ekokende liboso mama koko alobi osungisa na moi ndenge Lumumba banda kosala alobi français masuki sina kitete bayoka mama Brigitte na bongiseli o micro na kitete madame Brigitte onya ongemba ndo motokela ona otochiela yoka ate kumekanga kaboja wa Kongo yone Félix Tshisekedi Chilombo beto dibanga ekola piopo ya dikila ya Sankuru lo demba
otero la soda kechi we hatenji hatoto okoma lo 2000 la shoko vote hatoto okoma sakuru anga boto chelo lo wenga malo kwa nange so anga lo diaspora atowete melolo tokimane wa mama ana wakenda tochu toyaro le toto chimo chikela kaso kele tolota hatoto awatona metowa jelo emamu wayale wa encyclopédie kata consulte ke kele tende wo hakona hako ke chosa nkuru chala tundu sakuru ngelo kalumumba Patrice kaki kisa sengando ngelo ka papa albe mukoyi ngelo kaki papa Theodore mbuku mambo tolo sonyi nyoye teto wa mama ana tochu chala tondo idasho tongona sakuru eko huendo ko wanji ndo koto wa mato wambo sesa mwoko nyama ya loikunda au meso wambo sesa mandanaso moto akavula kata koko nyama malo okunda ko kateje sanju chike umende lolo kanula katako procureur okoko wo moto mbaka kote faites attention avec katako comme faites attention avec Sakuru avec les mamans du Sankuru we ambo kicha Sankuru nyambo kicha Sakuru ahole che wa procureur cho wo moto la kavongo procureur okoko dikilada ndela hekae ana ndela hekae wa mama nyoye tokane to chumane la naso totole Sankuru la tondo to shao naso okana kanula ya kiso ya lo Sankuru Felix Tshisekedi Chilombo to bo shakeka kele atoho alongo sole la kawachende osombalomba mione fufana epenge. Merci. Alors le bébé je pense qu'il y a longtemps le bébé Fifi Masuka a porte-parole na iti. Mais oya moina lo alaba nda lobby. À quoi cause la gouverneur Moussa lelo ote. Yango na lobby na loba pour la Sankuru. Na botami na Sankuru te mais kalana benga loja poto. C'est loja poto, c'est dit bazo comparer loja na Europe. Ndenge bando benga BG. Tango diamezo imana mbujimai mutalu la Lubumbashi te, alu la Kinshasa te. À l'époque on a ba écran, ba écran plasma ezo uta mbujimai ezo kende ba loja. Po mundela uti poto akemba mona mbujimai. Lelo Sankuru balata bisoka batete balia losona pondu esili. Mais si tu arrives au Sankuru, bazana zamba, bazana mai, bazana diamant, bazana or, bazana caoutchouc, bazana nyonso. Ngao na olo banabino na tambo na tous les sites territoires Sankuru, koleka tous les politiciens Sankuru. Na na image. Kole hôpital eleki mama emo ekufa. Na nyonso o mama lobi ezamba asukate tokoluka elisusu. Mais yako kamwa ezake président de la République. Ozana 100 Sankurois. Soki yo sungi batute, nana wa osunga batu. Awa nde na sukisi. Mais mwana mboka voldi e mongwa lobini. Ndona omoto kilona. Mais akanga ona wambulani onao. Merci na passer Félix Sombo en Angleterre, Maman Coco, moi si papa dit dans le Canada. Merci.